Bonjour, bonsoir Balandinho, soyez Métro Makengo, Tapis Rouge TV. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit Jires Makongila, JPM de la presse congolaise. Nalobi Bambo Tebele, un grand merci à mon boss, mon patron, papa Métro Makengo. Azolandanga depuis Suisse, na maman Christelle Makengo, famille Makengo Mbazolandanga depuis Suisse, Bambo Tebele place Bozali. Tout ça, dans cette émission sur la découverte, Oyo, tu aimes la cabine d'artiste, tu aimes la cabine d'artiste, Ndenge. Voilà, les autres, fallait to yamba. Papa artiste moko mais papa wana azuma contre ta mais tout ça na papa na biso oyo aolimbola biso par rapport makambo oyo ezoleka ya mama makila auto kokufa auto tika biso tout ça na papa Johnny Ntsakala ko limbolela biso par rapport makambo ngo eza ko dérouler ndenge nini corps ya mama makila bandonné yango et bembango ba artiste comédien baza ko s'occuper na ngote yango na biso tout ça na papa Johnny Ntsakala o azali pe moko na kati ya NTPC azali pe moko ancien pays icône. Je appelle maman Makila, maman Makila qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman Makila basundoli Bareno Salamate et Logo Salamate? Papa Johnny Ntsakala, bonjour. Bonjour. Qui m'ezali? Qui m'ezali? Merci beaucoup Nandenge vous êtes présent à tout moment ceux qui te bengio si y a un problème au yaka de place to zali tout ça vraiment musika parce que tu n'es causé là information tu n'es causé là papa Makaya a été parce que à peu sur raison mon boye alors moi et peut to raté journal les a quitté yo za papa otika ka biso to tika ka chaîne biso Métro Makengo te olimbolela la biso likambo ezo ko leka na mitso mama Makila kufi papa Johnny Ntsakala ntake vous êtes membre vous êtes membre comité na kata NTPC. Qu'est-ce qui se passe? Et là, au niveau sala, on a maman Makila. Question yo tuninga merci papa. Pour les maman Makila nenga ututi kabiso. Mon petit frère propre Christian Petit. Christian Petit wazana kata Bruxelles. Christian Petit bambo teno yango ya ute ko benga nga tuninga vie maman Makila ndenge nini Christian Petit. Zena lisaka pe purukutu zena benga ngai atuninga pe la guerrière. Mais pendant que je maman qui est en coufi, biso artiste comédie doit une nouvelle wana. Au contraire, même nous les journalistes, boni ko dramatiser makambo, abandonner qu'est-ce qui se passe boni ngaboy ba vérité. Mais le problème est tant artiste comédie ba yé bazwango, ba te belé ba yé que maman makila za vana kimbangu na commune na Kalamu. Oh maman makila alongwa na kimbangu, akoma vana na route de Mokali. Je crois que route de Mokali no ba de ba commune à côté, on a ceux qui m'bantent, ceux qui n'assent, ceux qui à côté kuna. Il a fallu artiste et comédien pour qu'on vérifie place à Zali. Tout le monde est dans le groupe Nabiso. Souzi Bantu, il y a Nguya, Anabana Nguya en avant. A tenu son message, non, maman Makila, a comment va la route de Mokali, il faut qu'il t'en arrête tel boy. C'est un. Biami Balé, Karine Pala, basé dans le groupe Nabango Afar. On se demande le groupe Nezali, le groupe Nabango Afar. Karine Pala, pas tenu son message. Abi maman qui la bana na yeba lobi bandeko balbi bazana moyen te biso artiste comédie to ndeko na biso to kundaye donc na minute pour oye bisayo ba 5 place c'est pas major Bisadi pour major Bisadi le grand producteur ala qui producteur ya maman qui la na biso nyonso na groupe ya na compte ya les amis du théâtre il y a na bosobolo albi bon ça va après si place na ye donc la salle terrasse na likolo à part flat na ye mais terrasse na likolo après si place et là déjà ko banda le loto samedi. Et là, comme vendredi, l'artiste va aller à et elle a to solo la carte, bon, ça maman Makila. Donc, ce qu'on coûte à Nabiso, na artiste comédien, boye place à major, na bosobolo. Des places d'artistes, bazo sangana, pour na kubong salika maman Makila. C'est vrai, ba groupe comme ebele, ba Far, ba Bomoko, ba Nguya en avant, ba ANTPC banin. Mais tata na bango news story zaka ANTPC. Donc, ba tu na baso hotel bazo pia ba cotisation. Ce hôtel na ba groupe au mona, même ba ta poto place bazali. Famille théâtrale, baba Mongita, papi Moussoui, bangoune sokuna bazo bongisa bazo te bajibe masamba, to kanisa bazo sala ba cotisation. Mais loko sukwe zali wana, il faut mutu moko en tête moko boye parce que présent masumu azana pour le moment il y a azana ba Congo, mais je crois qu'on comme lobby dimanche et puis et aux ala groupe na groupe basali bon biso to kangisa pour maman Makila autant. Ba wana ba kangisa pour na autant. Après basangisi mbongo basali ba démarche mais soyez sûr et certain à Kundamana bien. Bien sûr, mais papa Johnny Ntsakala, vous avez très bien groupe comme Ebele, mais groupe topé association OEYEBI, OLET, YEBEZA NTPC.
ata président Masumu azate mais bozaka vice nae azali o bino fallait vous organiser pour ça la réunion parce que la minute au lobby bien major bisadi da petit place na donc ils croient yem tazui fardo likambwango mais o ezali NTPC yende fallait fardo wana ya il atelema nanu pona ko s'organiser ko sangisa bat ko luka place tozolanda place ni baluka place ni susu place par rapport net place nini ba ko luka place nini ba pesi déjà place ni yozo luka susu bon bien sûr ba pesi no place ngazo par rapport ya NTPC fallait ya télément parce que tout monde aka na ba day ya ba artiste comédien mais ko tele yozo au kota na NTPC mais na zoka ba information te ozo kota na kota te mais na ozo na zoka mais information kota na groupe NTPC au mona kuna secrétaire général Oxygène ndenge zo sala ba pela bato kasi te biso ko eloko ezanga ina tozo wana place parce que place ba ko kutala mais le corps ba place pas major na biso que pourquoi ba ngaba kunda lobby le samedi ou bien dimanche ba reporter dans une semaine pour la préparation et ça problème te ba ko se préparer dans une semaine ba kunda maman qui la au polate non. Voilà, chers amis Bolanda Bsona, Métro Makengo, Tapis Rouge TV. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Métro Makengo, Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais dessiné. Dans Sarabino, JPM de la presse congolaise, sur l'équipe Maramabé, et la actualité. Oh, tous les bêtes siko au papa Nsakalazo, Limbole Labino, par rapport à Marambo, Etali, Maman Makina Ndenge, Basubso Bima, Bazolo, Baloba, n'importe quoi. Donc voilà, papa Nsakalazawana, Azo, Limbole Labino, parce que ceux qui ont papa Makaya, Petunga, Angaka, Tunga. Si je zaki ka likambo yango mais gloire à Dieu papa tsaka la tanto bengi kaka boy papa tala aye pona ko limbolela bana poto bo benga ki biso bo bengi pona le dossier maman Makila. Alors papa Johnny tsaka bazolando partout dans monde na kata chaîne biso Métro Makengo Tapis Rouge TV assurance ni ko assurer ba fan na bino balanda bino par rapport ya likambo etali ba enterrement ya maman Makila ba programme nenga oto limbola awa assurance nini tolo ba bien et ça te que biso artiste comme to ko kuna maman Makila et bon bino ba journaliste en ligne bokena ko sala interview boyeta ngazai ko bela bon bino ko participer na kati ya nini eza lo ko na église tant passer zo senga mabonza to senga ba offrande ba offrande au mona bato ba musicien to ba choriste ba vandi na bango to ba pataka na droit ko pesa bo offrande te kaka bato bandimi ba vandi nde ya ko pesa bo offrande non na bango be faut participer c'est comme bino ba journaliste en ligne bosaka wana bino artiste comédien bo bandone mutu na bino mais pour yo sala biso ba interview bo yaka mbango mais bino ko tia cotisation te wapi cotisation biso to na so appel ko c'est l'appel ko so appel bo bino so ba journaliste ngapela son question pa na bino bo so organiser ndenge nini to mona pe ba tunanga te yo tunanga na journaliste ngane na poser ba question mais na so si yo tunanga question te ba pansaka na so si ba le côté na bino bino bo so organiser to za na organisation na biso ezali to mona appel ko balo to ko telemela junior mo wabo la nangai so ki mbalo yo to moni cotisation na bino ba journaliste te en ligne to pesa campagne que beaucoup ça soit interview na artiste comédien mon côté et simba te parce que bino vous en avez besoin na biso besoin na bino bon besoin na bino mo ka bokunda biso to kunda bino bokunda te après les ba okabula ba biloko ko lia bino boye ko landa biso no ngapena mela secret ngapena mela boye bo lia te bon ma benini mais kasi bino ko accompagner bino po biso to sala bino pe bo sala biso bo sala bino pe bo sala biso to sala o sa la papa Makaya wati soka yaki to ngasa ngasa na ye loko anga na ye yango sala na ngati bo za pe na obligation ya kokunda maman Makila bino artiste ba journaliste en ligne bo za obligation bo tikela biso ka charge te na bino na biso ndenge moko parce que biso to ya yo ko lukanga artiste na sala interview na yo so nga na boyo ko sala to le s'appelle les mana yo te so que biso beto bino bozate biso beto ko fonctionner malamu te donc c'est ça il faut toujours toujours à des communes encore to so kana bongo donc tout le monde appelle cotisation na bino yo pe tango yo kilika mobo luka o yazalaka mon konzi na bino ya appel ko so ya nini bo sala pe ba cotisation na bino to mona yango donc papa Johnny boyo kinenga zo limbolila nenga limbolili bino par rapport ya maramba on biso pe to sala effort na grâce ya papa Métro Makengo Tapis Rouge babi mon boss patron na ngana mama Christelle Makengo Mbumba bazola na ngana Suisse ba mbote belé voilà donc ça peut ba te belé ba jouer na mama Makila na poto voilà ndeti ba artiste belé ba to ba net ba Jani ba de Londres ba po ba Domazé ba 2 minutes ba artiste belé oyo ba jouer na mama Makila ba ze belé na poto to ba ono so ba so yoka ba jouer na ba Zena Lisaka ba Christian Petit
ba Christian Petit bozo yo kateke mama kila kufi siko bino bozo bongisa ndenge nini artiste timide kutu Blaise Nsaka la mon fils a joué mama kila te mais ana souci ya ko cotiser pour mama kila botiki la biso ka charge te na bino boza kuna na poto boluka moyen ba cotisation na bino mkemke boko luka mutu nini po boza kana idée soto tini mbongo bako liango boka saka ba mbongo na bino bako te yango ebongo saka ba vina biso non ezali pona kokunda mama makila bozala un peu de clémence bozala motema mawa bozo yo kango mais bozo manifester le côté ka biso mto sur place to kunda ye hein bino pe to sala kana bino to jouer kana bino bande konanga bo na poto ba artiste comédien comédienne boye bakake eloko mama makila interpeller batu nyonso fo mona batu balati souci ya mama makila awa to sala yango to kunda mama makila s'il vous plaît bande konanga ba artiste comédien ba producteur o ba jouer na o ba jouer ça ye ba artiste ba papa na biso ba mama o pe bazana poto ba yebi ke natalaka mama makila na pièce surtout pièce e kolelisa bato eza singa pièce a singa ndeza kolelisa bino mais tant que bozo ka mama wana bosala ta quelque chose pe comme ça akundama bien je crois que message nanga yango wana doana souci mama makila akundama na ye bien malgré mutu akufi ya komona makambo asali te mais bana na ye bamona quand même ba artiste basali quelque chose awa tozosangana papa poto luka bato baluka quelque chose pour abakunda mama kila yango no to sengi pe na bino to yebi que ça passe pour le moment na poto ba confinement ba couvre-feu misale kangami mais likambute bo luka kaka pe biso to ko boma nzoto bino bandeko nanga bo na poto ba leki ba yaya ba mama ba papa oboyebi li mama makila osala tout na biso awa to sala bomoko poto kunda mama kila. Voilà, cher ami internet, comme vraiment na souka, merci mingi vraiment na papa Johnny Nsaka à répondre biso na invitation na bengié papa yaka boy parce que to ki m'appelle sima ngonga tara RKI déjà to ça l'émission parce que papa nenge to lobaki papa makaya ayete astale logo ezala raté tant biso to considérer bino bande ko na biso ba artiste ba papa na biso to considérer bino to solo lina yo pour ko présenter une émission tant on zui koko so bio zui kamo benga ta journaliste benga mutu yebisa ye que non voilà boy na zui tenter moyen ya mais tandis que tout ça est dans le programme mais ils ont un problème te papa makaya place aux alliés moto be place aux alliés prochainement nous connaissons ko bongisa soki to bengi papa te peut-être li kampo to ngoto lobela lelo lingo bato bangai ba yeba ngote mais chance papa nsaka laza ki wana ayebi pe makambo ngo limboleli yango donc o to ngato sona papa makaya yango to solo papa Johnny Nsaka la en tout cas merci mingi na ba abonné na biso bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Meto Makengo Tapis Rouge TV vous ne serez jamais destiné kana Elsa Kabino musala ezo kende bozo mona ba gag bozo mona ba calamite zo banda ba film na biso na kati ya chaîne na biso Meto Makengo Tapis Rouge TV pour continuer à s'abonner vraiment na bon de la vie non senga bino pour continuer à s'abonner ba abonner na biso o s'abonner déjà bino bozo mona ba émission qui to rande bo mona boye ba gag déjà bo bandi yango to bandaki déjà ba film calamite te bozo zoyango en tout cas papa Johnny Nsaka to komi vraiment na suka okolo bani pour émission lelo et puis moi ba dédicace na yo et puis papa Metro Mbuta Makengo azolanda yo na maman Christelle azolanda yo ko kolobani et puis moi ba dédicace numéro de téléphone ba ko zapena besoin ba tinda pe moi contribution peut-être na nzela na yo pe to ebité kolobani voilà. Merci mingi na émission ne boyambinga na lembakate chaque fois que actualité za libre benganga na koya pour na kopesa no information donc ba mbote nanga mingi na yebi ke soki ba ko contribuer de monte mukonda na Suède de monte mukonda tala mama kila kufi tala kaye Mbuta Metro Makengo otala pe papa otala mama makila Pedro Nkosi en Allemagne otala mama makila Blaise Nsaka c'était na Saint-Étienne otala mama makila Tingi Mwanza Jacques otala di tola ngunza na Suisse Dani Kinzonzi na Nemas Lupini Kanga Senghor oyebi Lupini Kanga Senghor otala na Bruxelles na Teteki Mwena otala kuna na Liège sika bozali otala mama makila Christian Petit otujua na ye otala pe mama makila Zena Lisaka pulukutu bambule zo beta yo yebi yo mokaka bu mindondo lingo ya me eleka kizena Lisaka bobo sala te ba do mazetantu osana mama kilo yebi donc bozala botala bino ba Jani Fay ba po Firenze ba de Londres otala kaye en tout cas bozanga te ba contribution na bino nzamba sunga bino ata ya mike monana pona nini tokunda mama makila na biso
CPP Charlène la plus posée bayangwana Nathalie Mvula mobali ya mwasi mwana ya Luanda mwasi ya Marcel Wabelo nakata Luanda vraiment tozozela Nathalie Mvila lisusu wana Nathalie Mvula na Luanda mais Nathalie Mvila pa azali ba petite sœur nanga bambote na bino tozozela bo sala tupo na tokunda ndeko na biso malamu eleka malamu ba producteur so basala na ye ba mi José Mabilama bambote na bino ba Gilet de Fer bambote na bino tozozela ba Titi Kalu bambote na bino en tout cas ba producteur na biso ba Dio Salemba bambote na bino en tout cas tozozela soki bomoni position botalaka et puis téléphone nanga plus 243 998 319 314 plus 243 998 319 314 Tobo Sanate à Komangala Excellence Tobo Sanate Maki Makia Dina Jakitaba si jamais beaucoup de contact na biso pour makamele kamalam. Merci vraiment. On est arrivé à la fin de notre émission La Découverte. Bon, qui va penser qu'à Limoli par rapport à l'actualité au Ezo Leka Maman Makila. Merci beaucoup. Naba ono so bobeta ki libaku yo nanga na kata chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV nazo lela nazo bonde la bino bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV bokozo ba programme ba bokozo ba actualité ya biso to rataka actualité té. Voilà, merci, un grand merci à mon boss patron des patrons papa Metro Makengo Mbuta place Ozali et puis na maman Christelle Makengo Mbumba bambote bel place Ozali botika moi na bino te Jires à tout moment bobenga kanga à tout moment boyisa kanga tout ça là fort ya kokende ya osala musala toujours toujours kosala musala to kolembate parce que ça musala na biso papa bambote bel place Ozali bo continuer toujours ko soutenir biso na équipe technique Mobimba ndenge ezala que ça vraiment bien. Merci beaucoup. Bon continuer ko s'abonner na bosanité les cœurs de l'homme Irène Ndaya éclairage public. Bah, gros bisous à toi, place Ozali, famille Molasoko, famille Mounzangoula, la patronne à la vie Mounzangoula, Daniel Poit, Bambote Belle place Ozali, na Bosani Lisette Molasoko, enfin, papa Metro Makengo, papa Metro Makengo, la maman Christelle, Bambote Belle, Binonde, Bouza Awa. Merci, bye.